lobi na utata l'émission mo boye là et pas Tony Koko Kutwala. En tout cas, musicien héritier Ouattara na iba communauté na félicité. Il faut qu'on défendre la musique et qu'on défendre la banalité. Batu baye barabango pour la musique, pour la outil poto te pour la catch te. Et belé bakenda poto. Les lopes basuka na bango belo roté. Donc, pour défendre la musique, boti qu'on a la catch nanga. Je viens aux vacances na yo. Vacances na bisote. Biso ça besoin bete la biso musique ya baleki na TV en tout cas. Musicien héritier Ouattara félicitations na yebike. Eza ba qualité o faire ça nango. Bande ko musu baza na ngote pe faire banda musique liboso na bango ya mukolo ayemba na nzembo ya mbongo ya mboka oyo o bango ba pesa basi na bango na kabelo 200 000 faire ayemba na nzembo po atelier à dollar te mta ko sauter nde ba tsaka minoko na mbongo na bango mbongo na banda ko na mbongo basimba na maboko faire ayemba po na mbongo wana donc ya mukolo baza niveau moko te bio dynastie robeta te banze ba dynastie zoyo kanate formule c'est eko kunda ça na problème mon formule oh James Bond est soit 00 ezanga James Bond formule lisusu formule cet album ya fali pupa bon bande onyo so braza bo excuser biso to bandeko libala serbi biso bato bebisi yango te ye nani ye ko c'est bibi na Brazil bale kufi likolo a règle yozo ma moi c'est muto bibi balola na yo kelengi to sula bien ndem na yo sabo mobile na yo kanga na biso balola na yo kelengi mona ngo drôle maison Sony somi lupango musu na Afrique d'ici na mbongo ya dynastie olobi maison Sony musique et somi immeuble na mbongo ya dynastie bon faire asila est-ce que bako iko renouveler contrat na maison de disque ya munene le roi Sony tala tozo beta lelo musique te pona succès surtout l'anima ya ba succès oyo ngaza ba vie na ngebele ba beta musique bazana ba succès mais bazana biloko te ta totika ba aventure mama musique eza mama bato ba forcer musique yango ba osala ba théâtre ba osala donc bo continuer na ngo biso to ça na dynastie volume 2 na biso ke ba pe dynastie suka tina volume 5 po banze mwa kitoko batu bazo ya ka fere yembelanga fere yembela David Mangaya yembelanga ndo yemba okapi vraiment ande batu bazo ya coucou les gens, salut Mbote, Nzawe, Losako, Jambo. Audio Pelé n'a pas abonné tout à Matika Songo TV officiel et voilà. Très heureux de savoir que vous allez commenter, partager, liker, aimer cette vidéo. C'est bien votre humble servante, la tigresse de la presse. Moi, ça Mwindu Ngolomo Seka. Mbisi ya moto moko, je dis bien et je le confirme. Mbisi ya moto moko. Un grand merci à Matika Songo, mon DG, voilà mon boss, je vous salue. Bamote nanga na Richard Makuka. 3 fois Richard Makuka, c'est mon tonton. Donc partenaire nanga, muto alingara te, nazanga crédit, nazanga méga, donc c'est lui Richard Makuka. Maintenant tanga komba Richard Makuka na monaka couple moro bien, hein? Couple qui confie donc na lela bango trop na mon maman Nicole na papa bientôt donc babi couple qui confie na lela bino ya trop bab ça taralo mini commande je te salue Clark le mbingazor de la presse hein, mon ami Théo mon jeune Chloé je vous salue baba tout batunanga joyeux anniversaire à Diane balobila patron na mukolo bon babi chez Diane et la rende à Diana voilà je vous salue lo na zabongo na yampaka meka besoin le comme tangi le orchestre ya faire rigola moi ba nyungu leka et ça vraiment bien directement je vous prie de vous abonner massivement en tout cas pour s'abonner brutalement en désordre parce qu'on a besoin de vous et au sala bien et puis on dit que commenter pour partager mission on ndenge ya liboma na ndenge ya kosanganate et puis merci à nous ba bozalaka wana coller serré cimenté bobi bolongwa te boza wana chaîne bino pour na kolanda bongo ba news ba actualité et au sala vraiment kitoko makasi directement je commence avec mon invité hein il y a Mpaka les sages hein salut Mpaka. Sali ma sœur tata moi c'est bana mbote vraiment mbote na balani nyonso na obakisa ba abonné te sam kunku le nécessaire
Sam Koukou le nécessaire, ça est vraiment pas moyen. Benjamin Power, donc 10 ans, ça ne peut pas moyen. On a deux petits dans mon balai là, Viozo Boarabi sauté, Neres Kérosène, Djogo Nayole, puis Vani Kabengeli. Na bois qui bango vraiment beau s'abonner, ceux qui boulinga. Beau partager né, pour nga na talamara. Pas je matouba, na ebi quelqu'un qui a bi mombele, Rodrigue qui panza, Jinama Malé, beau s'abonner, ça l'a bien. Et puis ingénieur Maraboué, Batia Liga na moto, tenga na tse ligue pana. Donc beau s'abonner vraiment. Les Éphésiens de Yolo Manding arrivent beau s'abonner. Et puis na zana mutu mo li susu. Ah fanatique na fort. Donc manager Christian Yabila. Manager Christian Yabila. Yabila donc. Yabila je te salue. Manager ba Djogo donc. Après ces mots de fanatique na na ga retourner na serre wana donc. Et puis type boka na lauréat à Bruxelles charge à Bruxelles. Si vous savez na c'est na bois qui était en tout cas talara degré star mi de 3 fois star. Des gars ba Jordan wana en tout cas Santa Moula na ligne na to contre star mido ya tini ba Jordan donc nga ligne pas na ba Adidas c'est mana Joe le noir na Turquie nga ligne pas na yo et ba Discored par vu sous le Ebenezer na ligne pas na ya ba Gucci tane na opanza bon Carlos Bila donc et pas na Carlos Bila vraiment Cabello Branca ça quand neto sala bien dans les love mato sakula na serre to kende to panza ne ça la vraiment et ça la bien mettre cette balibeli auzana kini kalate serre alinga ba parfait trop serre zo ba parfait ngate serre ndazo et ça la bien donc c'est ça bien mais ça bien et puis naza mutu moko wana ce na peso yo koma teti pesa na boke soin teti non yo ga kombo Cédric Mbala, je vous salue. Est-ce que vous fan na bolobi ka nazo kokate et lo ko ne finaliste et yé na seconde. En tout cas Cédric Mbala na yé. Cédric Mbala pese mbote bele. Comment il faut bazala ka vraiment ce bazate ba mettre vongo do ezara na solo bi ke oh giga. Il y a un mois. Donc ce qu'il faut dans nebo kabila nga bo kabila pe la tigresse donc les Éphésiens de Yolo bo kabila rappelle la tigresse ce bo kabila e na bien ça l'a bien serre à moto ba serre photo et d'araban c'est ça c'est photo qui vraiment voilà merci Ampaka to banda bongo yepaka boni basangwa papa Hervé santé qui toko na ngolu ya dynastie azo pesara makambu azo soigner ka berer o batu bazo sa na musique ya Congo yazo bongisa yazo so bongisa berer qui toko ya danger azo bongisa ka berer ne bango ba kokate au moins papa Hervé bambian. Est-ce que bon a difficulté papa va bambeli bango pe boye ba opération tozo buka bisika donc opération est-ce que papa va zo buka ba faut chanter OK yo mo ne ba buki wileri nyon sauté donc bo peto tina musique yango na mato na ngo opération kini bo peto chantini ngobila kende bon kende ga bon voilà merci Ampaka ouais to te comme na bongo concert ya papa Hervé na Paris concert réussi bato belé bizorbi kaka bato ba obi na bizorbi ya papa Hervé kisi ya bizorbi to te mukolo ko pazo sala lignée na il faut comprendre faire c'est la musique donc les loso e bizorbi et na top lisu makasi to ko kamwate to lo baté simite mamnyo so faire simba ce bizorbi lelo e na top mutaka morate zake mukolo esika azongele esika na tu peux essayer bango mandat 5 ans auto bimisara album te mais ba négliger ba ebi pouvoir te to boto li pouvoir na biso donc les on na maboko jet set mutu alela te arlo matumbongo na ngana panama Yvette Mbi azano mutu alela te donc to boto li pouvoir raison mais ba bio dynastie robeta te banze ba dynastie zo yo kana te famille c'est ko kunda to ça na problème mon famille James Bond est sur 00 et ça James Bond formé les sous formé cet album il a fallu pour pas bon bande on so braza bo excuser biso to bande ko libala serbi biso bato bebi sango te ye nani ye ko serbi na braza libala ekufi likolo a règle
yozo ma moi c'est moto bibi balola na yo kelengi to sula bien ndem na yo sabo mobile na yo kanga na biso balola na yo kelengi mona ngo drôle siko libala bibi lelo ekufi nani ozwa charge ya bibi ba congolais bani bazo ki opération ko beta biso likolo na yi donc akende na ngambu abondela mobile ya bibi yango so mona ba album mususu ezo za na sens te avant ko yemba nzembo o éduquer batu po nzembo il faut édikaka ko yana ba parole te balola na yo kelengi est-ce que album on a vraiment ça éducatif batu bazo ka nga ba beauté ga vaneta moi bano ba jeune wana bilamba balata na ba Noël engengaka mais si ma poso mi balo mona enzuluki ba beauté ga vaneta biso siko to ba fere banai beauté ga vaneka ngolo bango za ni griffe griffe mo o bana balata la mine na ba Noël ya bana mikie OK ba on a fait so sombeli yango ta olela et comme on a dans mois mona ya mo me bendani biso siko papa ya faso sembola kaka yo sembola la vérité ya mindu. Voilà merci en pakato ko ba bon ya paka le 3 mars les abongo anniversaire ya Papa Hervé et puis sortie officielle Papa Hervé mo ko sala descente na pour côté ka ba billet ba stratégie au boza ko sala déjà boza ko se préparer ndenge pour que journée on est dans la bonne réussite pour ba fan nyonso o ba lingaka la bonne musique Ferre Gola il est là c'est un Gaulois pour Gaulois ou pas na mais Ferre Gola a so partager connexion sur la musique bato nyonso ba lingaka la bonne musique na yebi ke souci na bango les trois ekoka les trois et okuka peto web sabino lié au ekozala donc ezap ma jour wana disque bimi na ba billet ezoteka mambala moko tant disque bimi mutu azo sepela banzembo ayoki ya kitoko pe mutu azo sepela mamo pe naza na billet na nga donc na yebi ke les trois wana des Éphésiens ba Peter Kabangu ba tutu ba Jogo Klodilo Ameso ba ozala wana vraiment ba mayuku ba ozala pauvrement que pour maman qui il faut vraiment batu basala kili na yebi que les trois max o mutu azangate na lié o to ko annoncer que Papa Hervé a oteka billet boy Jogo trésor salaki akuna yebi que Jidibo là il faut bozala pour ezaiti ezabna itil Jogo j'ai trop ba bozala vraiment pour ezala bien. Mais il n'y a pas qu'à tout me capter sur la vérité. Les lots batouba ou le baquet, Papa Hervé si déjà après on a déjà musique et succès si là, azana succès mais concert au besoin d'un événement néné oh il y a le 24 juin. Toye bité ba ou le baquet Papa Hervé succès si là. Ntiko muto azana succès et gozana ndenge nini na nzungu wana ya Stade de Martyrs. Maison Sony somi lupango musu na Afrique d'ici na mbongo ya dynastie. Olobi Maison Sony musique et somi immeuble na mbongo ya dynastie. Ah bon? Faire assis là. Est-ce que bakoki ko renouveler contrat na maison de disque ya munene le roi Sony. Tala tozo beta lelo musique te pona succès surtout la nima ya ba succès oyo. Ngaza ba vie na ngebeli ba beta musique bazana ba succès mais bazana biloko te. Surtout la nima mutu azolo ba succès na mutu azoteka za deux biloko différents ata yo mwasi so za bolinga mobali mingi so azo kabelo to kobaye et bo baninga ba olata mobondo yo lata te. Et comme il faut jeter, ce qu'on oublie surtout ça on a pour toteka l'argent d'abord, les aventures après. Donc l'argent d'abord est une dynastie et zoté comme à niveau où il faut être comme. Na ebi que maître Manu Mwendo et puis Micha Mulongo. Mambezo kende, biso to sa musique et actualité ba yo ko beta ina ba na cheche babuki pe cheche. Siko boko beta what? Babaro babeta babuki buki. Siko biso na ba endroit wana eza utile photos à la mais biso ko ba yo ka biso na ba cadre ya mikolo faire aza na génération nyonso ko banda na bana ya 70 ans, 75 ans, oye 50 ans, oye 25 ans tinase nyonso ba yo ka faire aza na limite te na ba papa ya mikolo je dis bien ce bazo que to kanisa Simaro Masia ce bazo to kanisa Pepe Kaledon valeur ya musique congolaise ezali na maboko ya Ferre Gola to lobani to kumisaka ye ka ba gola ba loba Papa Hervé ba warrior ba loba Fally Ipupa da batna batu ba okumisa ya bango finalement tozo baté nani nde muta o sala fierté bon bango biso na bango to ka bandeko bango ka défaut mo ba ma chérie mon frère. Oh lobby bango bazana des fois qui ma chérie mon frère. Ma chérie mon frère ndeni ce baké biso ya musu bakomba ma chérie ce bazo na ba famille oh mon frère. Ma chérie mon frère. C'est toujours comme ça n'aime pas quand on sera moins trop parce que
kosekeza nango pe mabete mais ya paka évolution ya dynastie volume dendengeni c'est sili ou soit papa va reconstruire toujours quand on a la préparation ou soit déjà dans le bon taux c'est la retour presque à la fin dans les bons donc les 3 vraiment na baflé les 3 donc on a 0 R na chomo na ma soro au charger vraiment qui toque maman bando ka makam bando ka bilengi yo mo au papa va comme ça et ça va douter on appelle ces félicitations na vena razule mais en tout cas éduqué bien maman na moi motoponi moi ce tiki maman c'est maman éduqué vraiment masse éduqué qui toko maman na moi si vraiment yo ne oza boso bota moi non mobile animé à sacrifier OK moi si na yo ina makasi siko par là na kati yote par là ya pa kolingolo banini eza na bateau ba ponara moi si na place à maman tout ça yo kango au sauvetage na pesi na maman na moi si na pesi moi si nanga na bomi maman biso donc oboma déjà kala wana ça eza ba théâtre de chez nous ba théâtre de chanta to tika ba aventure mama musique eza mama bato ba forcer musique yango ba ça ba théâtre ba osala donc on continue na ngo biso tout ça na dynastie volume 2 na biso ke ba pe dynastie suka tina volume 5 po banze ba kitoko bato bazo ya ka fere yembelanga David manga yembelanga ndo yemba okapi vraiment ndé bato bazo ya donc alors vous comprendre que écart ezalaka entre papa Hervé na bini bozo ça na bino musique oui eza mombongo mais écart ko kozanga te yango écart eza to zalaka ne tout ça to respecter ne ba norme ya musique lobi na utata l'émission mo boye lala et pas toni koko kutwala en tout cas musicien héritier watana na ba communauté na féliciter il faut qu'on défendre musique qui qu'on défendre ba banalité batu baye ba bango pona musique pona outi poto te pona catch te ebele ba kenda poto lelo pe basuka na bango belo roté donc bo défendre la musique bo tika on a za na catch nanga je viens aux vacances na yo vacances na bisote biso za besoin bete na biso musique ya baleki na TV en tout cas musicien héritier wata félicitations na ebike ndena osola na oboye ba spiritas oh ma ba spiritas ma bazolela en tout cas musicien monsieur qui ndebo esala bongo na ebike ba faisait pe ba spiritas bazali ba faisait pe ya ba les chancer bazali et puis ce Jogo Frank ya ne spiritas ce mbala ya za na les chanceux donc les chanceux na pesi mbote na David Beckham Patrick Beckham et sika zana qui bon séjour mwana na leader na biso ya mobimba Patrick Beckham mikolo tozo comprendre te ba misia ya bato balinga Patrick Beckham ozo monter que zo créer ba polémique Patrick Beckham a commis mikolo tueur de mensonges mwana mutu ba kosa ko ba sombe ba musicien ba voiture ba sali bonani na tuna yo sombeli bato ba voiture osombeli bato mapango mais batiki yo balandi na bango mutu mo po bazaka na besoin babeta musique ya malamu pour le 8 mars vraiment na Luanda na ebike Atlantique ozala tomber avec Patrick Beckham bato nanga nyonso ya Luanda na tindi bino bokende vraiment bokende na ebike Plamedi Jangi ozala wana vraiment et puis bato nanga ba staff nanga to Luanda il faut mabozala bosaka vraiment Trinité bosaka il faut bozala pour esala kitoko mais bango tout bazaba na papa moko maestro Fabregas bozo mona te ke bana ya ndeko no ba ya pa na yo zo créer pe polémique soki ngai na so lelo ko défendre Patrick Beckham boye po auta na jet set azwa cours na jet set c'est lekeleke azala azwa cours yango on so bimaka na libumu ya faire gola 5 grands chanteurs pe maestro Fabo pe to lubita za mabe 5 grands chanteurs et puis Beckham abakisa sur ya maestro Fabo lelo pesi makamne pesi ba misu bazali na ki atekaka pétrole côté na bango atekaka pétrole côté na bango ba mo ale maestro Fabo azui ala comme ça mon mbongo na bakwanga akotsa mwana na musique po asala po azana biloko aboyi na mutu me yanga ya pembe ya eza couleur angola ndeko kane te ou ya pembe wana ya angola 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 ya boyeta ya paka lukambo na yo tika olia mbongo na bakombo lia na kombo na yo lia na kombo na yo tika olia mbongo na bakombo luka kolia na yo tika kolia luka kolia na yo tela tika sasa bote luka kolia na yo so luki kolia na neno yo nga moyen te ba koyede mais tika ola tika sasa na sali yango langage ya ka luka kolia na yo tika kombo papa ya
Il y a pas tout le bien bizarre bio lelo et ça les rage mais batu balobi que papa avait bata papa va na poto na bakabolela ki batu ba mbongo pour basala ba vidéo na ba TikTok pour na bizarre oh batu bazo ça na mona mundele yoka shosh ozana ngote na mona mundele azolela yanga bo mwana mundele ah siko to la maman bien donc ba pesi mundele mon bon pour mwana luba mwana akuta ebili ngala te tala yonga na bizarre bien tala to maman comme yoka shosh tala to lo ba mama musique bien faire c'est un grand musique eza eloko oyo et navigera partout dans le monde soy kaka obetana bi lelo ah batu ba mba pile est-ce que to e mamba pile te eza que pour Michael asala la bonne musique ba opesa mutu mbongo pona ni donc bazoya na ba technique bango ba sala ba biso pe to sala biso ba on to sala eloko morote biso to sala que la musique bango ba sala que ba fineron obi fineron ko finambongo botsa biso na ba botsa bo wana ma na biso ah baloba bongo baton ba gentil te bo continuer ga na loba bongo baloba na bango biso to za ba gola to ko changer te to tika na biso ba gola sam pour le nécessaire trop nécessaire to ko zala ba jamais pas 10 ans to ko zala na biso ba jina mama le to ko zala guerre ki abi mombele to ko zala to ba gola to ko changer te so katima kila na ebimisa ki gola. Ok. So le cas tout temps comme moi ba na na neso na ndako ba mama ba komoka mwana baby na sima mwana baby ba changer ba démarche ya paka mwana ba na disuba mwana ba tantine maman ma chérie mon frère hello ça ka so déjà oyebi ko yemba te donc mobali ya ba ko yemba mobali ya ba ko yemba so comme déjà ma chérie mon frère mon a pemeke moi défendre comme exact. Voilà yampaka, ouais. Voilà yampaka, lelo yampaka, batu lelo ba comme ici artiste Ferrego là, na ba niveau moro boye, auto comprendre que oui, c'est un artiste azo mérité ba lojo bino ba gola bo pesa mais beaucoup peu mon pende ko lekisa. Beaucoup peu kali comme que Ferrego là. Papa a vendu numéro 1. Papa a vendu Saliboy. Mais boy la rabiso pe ba preuve oyo et la que c'est Papa Hervé. Lelo oyo na musique ya mboka na biso, tant que bozora Ferrego la botaka liboso. Différence nigne entre musique ya Ferrego là, na musique ya artiste mususu. Différence dans les années. Ba œuvre ne so Ferrego la asalaka et si la raté. Et que na faire comment na faire eza comment na ba pata boulay mais nazoki molangi kala aimba ba maze so te maze ti lelo batu ba osepile so ko epena nzembo mususu oyo to leli butu mo bimbanga na e to pesa na to sala ki échanger ya babe na maloba malaba ya séparation ya douleur batu ti lelo ba yembaka yango so mobali alinga ko voyage azo yembela mwasi na e mwasi so alinga ke ne voyage azo yembela mobali na e yango to lobaka ke Ferrego la saint aza fort po na ba œuvre aleki bango banzembo ba frère muso ezaka mabete mais ezaka na ba direte Charlie Kabeya na yebite en direct des États-Unis so nazo kosa et puis héritier bongo mon pasteur na yebite et là au cas que il a Ferrego la leki bango na yango ba beta ba concert à live ezaka différent. Ferrego n'a jamais utilisé l'instrument comme autotune. Peut utiliser yango te. Et ça que pour azanango déjà il y a nzoto donc surnaturel. Et ça ba qualité au faire azanango bande comme sous bazanango te. Peut faire banda musique liboso na bango ya mukolo. Ayemba na nzembo ya mbongo ya mboka oyo. O bango ba pesa basi na ba chéri na kabelo 200 000. Faire ayemba na nzembo. Pour atelier à dollar te mika kosote. Nde bataka minoko na mbongo na mbongo na banda na mbongo basimba na maboko faire ayemba po na mbongo wana donc ya mukolo baza niveau morote malgré ba jeune frère école de Ferrego la neza basala na ba musala nyonso malamu nani otoloba ke Ferrego la aleki aroboy to monique actualité na biso vraiment économie donc frère na biso aza malade il continuer au faire la publicité ça va biso pe to lemba ete bagulwa. Pour les mains et le remonter, c'est notre frère, notre musicien. Et ça m'a dit, Etali Papa Hervé. Et ça m'a dit, Etali Papa Hervé. Etali Papa Hervé, Atam qui était naï à la prochaine semaine, et le roi Bouy. Non, répondre, tu sais, non, répondre ça pour nous. Et Bélo Pébazolo, on a même sous ma maman, Babela depuis il y a 5 ans.
Oh bah on a ba commentaire, on a ba ça au moins papa n'a pas bella il y a 5 ans. Donc tout ce qui a bachar il a masolo musunabi. Ouais classe ça muké Gigola à Longwa qui déjà orchestre ou soit malgré malade mais azalé car en orchestre. Est-ce que bon na malade en orchestre sali nini na ba question orchestre comme orchestre lobby le quoi Longwa qui orchestre babande da kolongole na orchestre pourtant okende ba profiter ba législaire pour album et bêta. Na bien to sur la malene. Bato to ebele to ya otia minoro na TV to sur la na bien. Na ebité so na loba mabe na ba commentaire beaucoup orgenga. We ba ke faire un millionnaire. OK. Faire un millionnaire. Est-ce faire ko limba ndeko na ye. Em subiso bato to otia minoro to bato banzala. To loba maram to ba sens ya raisonner. Kutu bato bazo sala ekobo. Mwana mobali akoma ko bimana joueur ya Côte d'Ivoire to loba makambo wana ti. Ya solo wana. Donc bazaba comment basa ba joueur. Règle ko. Ah olobi? Règle. Po bato baso loba mwana mingi bato règle. Yé moko ti abimaka na ba joueur ya Côte d'Ivoire. Est-ce que possible ozo tambo ebisa ye leader na biso ba Marie Bongola tika ko so ba joueur ya Côte d'Ivoire. Et maman e engagé biso ta faire azana mbongo oyo. Qui a connu pesa bo soki ezaki bafutaka mbongo pou mutu maman malade na nzoto elongo esala et à 100 000 et à 200 000 dollars azana e ko somba ba mapango biso to fandaka na ba mapango ya famille on to betaka masolo oyo ezaka na masolo ya bien wana to kinda na ba futilité na ba banalité donc ezama ngizanga tina ezana ça c'est mon seigneur Mosengo a kufa po abelaka malade eza malade et ya ke pas mutu neso mutu abela te ka Jésus Christ de Nazareth ici biso tout obela na potali bo eza malade bela to tambola na kisasa to tondi potali bon wa to lobate e comme ga muke melitanga wisi oyoka o yango yo saka boyo ke obaki so wana to so lobate arrête voilà merci en pas tout to ke na penda koko vraiment la suka mais ya pas le balobi que pape Diaya ki wana askangi stade de martyr akenango o bo mona na poso pamba donc pape lingi suma ba des autres na stade de martyr te batu ba kufaka batu ba sala sondeni ba iba batu biloko papa ida ko me stade de martyr ko bino ba golwa concert ya le 24 juin bon moi te que ke na mbilinga concert ke na mbilinga ndé na landa event son na pese mbote place ça abike wenge ba obeta pe na aéroport ya Ndolo non amoni abike place là le soutien loi papa beta place so sali plein donc wenge zo beta félicitations na ba via wenge na bike ba obeta pe simba mamba martyr ku des ama mtolo barate jour wana ka ekoka bwisi lisubidi mwana ngani donc jour wana vraiment papa Hervé a coupé sa énergie pour na toyoka eleng ba mwana so to occupé ba monter ba ngoma bazo comprendre sens na ba bike récite ya stade ya faire rigoler ça total faire dès que annonce stade ba banderole mata ça fait appeler ça liloba ba t-shirt ezali ou salama stade de martyr sans faire appeler ça liloba peut faire abimisi et l'autre côté grandeur et artiste c'est ngona donc message est comment bazuwa o bazo sala po ba ebike trouver ta stade wana et ko simba ko leka faire place o ya sala voilà un pas comme nous na suka mais un pas question moi ya suka et plutôt quand on a dernier mot de l'autre moni vieux Koffi Olomide a sali interdiction na kombo na e pas ba confort na biso mususu ba analyser mususu ba tanga kombo na été na bémission na bango bato mususu ba monyango mabe bato mususu ba zo appuyer yango parce de la part ya mpaka yo zonde bon au moni siko lelo to sobo ya on te comprendre que to lire na ba kombo bato bon mutu abona kombo ne to zo lingo tika ngote o eza mombongo te to sala ko to lire nde na ba kombo bato nde ba komba komaka moi je suis licencié kende ko sala sika ba licencié yo elisu to tonga bato a to tanga ba kombo bato na baza e ka songi mais songi en écran oh to tse bato batala yango songi en écran ya bak ne mutu aboyi na kombo na mo botinga ma tokoloba wa déjà mutu za public tokoloba bon c'est to comprendre que to lire na kombo na e to tika e tranquille asa la vie na e ko faire comme na ba ajo akoyi ko sala tout quoi ça tout non assez sali tout et surtout les sukutu lelo ba mboko to loba nani abeta en Afrique ko faire betango trop alemba Suzuki a ebisanga luzubu abenanga bamboka o nga na mona
moi on a règle na monate pour na Koffi Olomide batika monoko batiaka ta donc boye ba ke nazo respecter nani et puis bozo eba na dynastie volume 2 de Mukusa Bwaki roi David wa bomagae abwaki tu papa sozo eba te roi David abwaki mwende osili okosila mwana ligablo wana osalila mwasi na mbongo na biso bagolwa okosambo star mido 3 fois star dernier mot na yo apoto comme Dallas dernier mot nga nazoyebisa bagolwa nyonso tolandelo côté focus na biso ezali dynastie volume 2 le 3 mars et puis le 24 juin tosangana nga ne tozosangana tosola pona maram na biso na pesi bino mbote mon numéro plus 243 89 80 72 700. Voilà. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à Matika Songo. À la prochaine. Bisous. Bye.